Nzambe na Isalaela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto pe na lipata na kemba olakaki bayekoli kotika bango moko te ya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo kokisano batour vraiment kuna traitement okenda kozwa kuna eza ya malonga te mbongo esenga mbongo me mbongo emonana te mpona nini te baporte eza ebele na kati ya lopango wana yo mpe osata na mbongo moko ozwaka na ndako moko wana mpo epermettre yo ozwaka mpe traitement papa eyenga ozali mwana na ngai ya liboso oyo natutelaka to yo nde ozali aîné de la famille quand arandi yo papa omoni sondia toza komona wana tobutamaka 12 nayebisaki kanto me na 12 wana totikala kaka mibale nyonso wana bakufa na kindoki sondia toza komona wana ndoki monene donc na tata ndenge akufa ye moto alia tata mama ndenge akufa ye moto alia mama makambo naza koloba na yo soki ozwi foni obiangi na Allemagne mama Bijou Mose la patronne motema ya papa George bakoyebisa yo parce que bazali bato oyo tovandi na bango esika moko soki otuni Colette Ngabani motema ya président Donis Ngabani bango bayibi naza kubanga soki ngai na kokufa malamu nakufa mabino botekala iloko naza kosenga bino yenga yo eza mokolo fulingaka mingi nzela lusambo atusali makambo nyonso papa yiba nzambe nzambe nde mobateli tala nga ndenge nazalaki nga mutu nyonso soka mona aza kubianga papa Henri mobali ya lulendo tala lelo lulendo eseleli na velo papa ndenge natanga nzoto yango naza nango so nalati ata chemise baninga oyo mpena mobali atonda me nde nazwaka mosala te seke papa kulutu sudiata ye mpe moto akanganga te eyenga yo oza koloba yo bongo monaka mayo te manga butamaki bien mwana soki otali ye mobali kitoko fo kosambela yanga mpona keka epa apotre odo mafuta abelisa mobali ya madodo na wana osambela na ngai kuna eza kitoko te tata koma ye alia bato nyonso ya famille azoluka nde alia yo mosuni abololoka nde yo akolia yo Je suis à bout de force. Je n'ai plus cette capacité de diriger notre communauté. Et maintenant, dans ces cas, je vais léguer à quelqu'un la responsabilité. À moi, si je ne me trompe pas. Rite, Papa. l'Écriture sainte dit quoi? Une femme ne peut pas être devant les hommes pour prêcher. Donc, je donne la responsabilité à Mondirba. Quoi, papa? Oui. Mondirba? Ah, papa, maman ne le bat. Nani Mondirba? À moi qui te dis ça. Je m'excuse, papa. Nani, hein, papa? Je suis pas capable de jurer une église ou quoi? Hein? Telle maman Saint-Jour, maman Coutino, Émile Coutino, maman Micheline Chabani. J'irai à l'église, mais pourquoi pas moi? Mondirba, c'est un gamin. Il même pas les versets les plus courts dans la Bible, ceux qui sont il est présent. C'est plus les versets courts dans la Bible. Rite, Papa. bien que tu as fait l'étude pastorale, mais c'est une décision divine. Non, c'est un papa. J'ai sacrifié la moitié de ma jeunesse juste pour étudier la théologie. Non. Et si je te confie ça, et moi je meurs, ton enfant ne portera même pas mon nom.
Mais mon Dieu, son alibi portera. Non, je suis pas d'accord avec ça. Là, il y a ma descendance. Yaya, tobuta biso mibali na famille dio. Tata tango akufi ayibisi yo ndeko na yo wana na tikiri yo zali mokolo ye bandenge nini okutambukira ndeko na yo lelo nzamba sungi yo buti bana mibali yolande na mayonnaise ngana buti eyenga na kanto. Bana pe toza kukabula bango yaya yo yebi ndenge ngana zaraki ngatango naza kumona mo iloko wana naza kusala naza kutambula na motoka vewe oyo nazaraka nango yo yebi melelo izadi mukili sana makambo nango ngatango nazaraki na mbongo nako kuvanda wana na lupango oyo tata tikira biso te nzambo oyo alikora za kumona ngatango naza kusimba mbongo tangu na tiki bino wana bimi di banda na sali nini voyager wana eloko nyonso na kuzwa soki na kamati eloko to bilamba mpona kutendela bana naza kutendela bana nyonso na yayo na bakanto na yenga na mayonnaise na yorandi bango nyonso naza kutendela bana bango nyonso balata ndenge moko bazala bajimbo soki batambuli bato baza komona bango bana mapasi Soko belati ya kukoka na mabenga kanjimbo. Bilamba ikoka. Bana mapasi. Mapasi. Nga soki na vwandi na bande kuna libanda wana Veronica wa Sianga. Na Tracy Energy. Soki toza kusolula Mère Winnie Madiba. Yazana Putu. Souverain Djibril. Na quadruple maître Ousmane Gozeli. Bamu ndenge bazalaka na France wana Papa Henri yo tobiangaka yo mobali ya lulendo bana fo bazalaka pe lulendo tango baza kutambula oyo eza malade papa yo yebi yaya malade nde moto ezongisi esaliki toye kovanda wana bana lupangu oyo ezali lupangu ndenge bakolo mabele batutaka balobaka mabele mame biso fo toloba lupangu mame lupangu oyo ezali lupangu na biso mibali tata tekela biso soki moye ezali tokamata lupangu tosala burakati wabsele yazaka na mayi pembeni sele burakati te naza kuluba lupangu donc kokata lupangu ndambu mpe bakoma kobyanga burakati tokata lupangu ndambu toteki ndambu nga nabima libanda ata na sidi d'Afrique to na poto wana nakei mpona mwa baswin ntango mosusu nako kozonga natambula vi oyo papa na mesana te yo yebi makambo ebele eza kokufa mpona fwandi yaya tosolola malamu ntango ozokoluba upesi badetail na yo nyonso ya ndenge ozalaka nene vewe na yo nabuyi te mobusani yo ozalaki na vewe ngai na eza nga mbongo ya kosomba velo ezozanga ngai nayibise yo leki oyo ya ngai yo ozali nenani pesa ngai nasomba ta kinga katele baloba nini ozalaka koloba na ngai ilelo oyo na lupango oyo tata tiki tozobetela yango tolo lupango tata tiki atikili yo yaya yo oza kokanisa mabe nalobaki napemelaki yo mbongo te ade toyokana bien koluka midi ya 14h te sinayibisa yo nzela ya nzambe yango efungwami mwana na biso oyo azalaka a Paul Kasi esclave de Jésus Christ tala libomi na ye asali lutte contre enfer lelo na moriel wana nyonso mutu nyonso atili toyi na ye mpona koyoka parole de Dieu nayibisi yo ali Paul ti Paul ekendami kinzi ya putu tate ye mtoma wana ye bateka lupango ozoyoka soni te vraiment nayibisi yo malamu
tous les lois sont coupables de 6 ans ou simba kambongo na bango le basima uluwawa baso simba kambongo na bango to ba boss américain Fabrice Ncheka na manje fandenge bazali wana yibisanga yi batik oyuka bazali to mabeya ba parler Fabrice Ncheka balumi Fabrice tala biso ba botine o to teka kandambu yelupangu okenda yukinje putu okenda fanda na manje fa oyuka yango le tile engagé, oh ils ont le bon et tatatika. Bonjour pour madame ya tata. Beaucoup de quand on te parle vous sauve Léo. Ah, mais c'est vous sauve Léo, on a que nous l'homme les ballons que t'es naté comme ya. Ngana za. Ngana za kubele za kubele busuba ya. Busuba ni kwa za kubele. Wale tu wa sauve nanga. Wale tu ya tu wale ndio kunoza kubele ngo busuba. Ali, ah you kana bien. Akuteka mpango tena mpango za ya famille. Tata mwatika kia mwatiki konsini na maboku neoki. Mengapi na lubito kuteka kungana kama nani. Makambo iti kama tiyo bui. Ubo yaki kuyuka maji na mdita uti kuyibisa. Ayibisa yo ali. Tango za kuzwa lia kana batu. Olinga kulia na batu. Ya ngana olinga kulia na batu. Munita yo na lia kana famille. Ko bana bazate. Bana bazalawa makambo za kurubangu ya. Letire. Ya tika bilo kuja kusala wana. Tika bilo kuja kusala. Ya na tika bilo kuja kusala. Marcel ce qui papa a pris ça la choix et pas me dire c'est peut-être par rapport à sa vision. Moni mosali na nzambe nyonso liboso sala makambo atuna kanzambe. Bana mibale bazobotama. Esaú na Jacob. Nzamba lobi, le premier sera assujetti au dernier. Donc moi na liboso akozala mukie par rapport à moi na mibale. Maman. C'est par rapport peut-être à l'imsou, il y a vision ma soeur. Et par rapport il y a dialogue na Nzambe. Et Mundirba, c'est ton frère. Papa Serge, théologie c'est la convocation dans ma tête. Papa tindanga na la théologie. Donc j'ai sacrifié la moitié de la jeunesse dans la pour ça. Oh yandima, a tindanga na la pardon. Donc on dit jamais papa t'a mondé ba liboso na Papa Serge. Pour y a ko chata yote. Tellement mundir bande azali. Ma soeur, qu'est-ce que tu reproches à Mundir? Papa Serge, moi à l'action Mundir ba te. Oui mais Mundir ba bien. Vraiment, à côté de moi, c'est pas. Ils ont dit à cause de papa pasteur. C'est un soulard. Moi, c'est à Bala, mon papa s'est édifié et pas maman pasteur. À côté de moi, même Naya, n'a mis personne sur la ndima comme maman pour te lui coller l'église. Papa Serge, je préfère même Atiata Yongana, ça n'est pas qui me dit. Non, ma soeur, Nga, homme d'affaires et puis je soutiens l'église, n'a pas moyen. Papa Serge, selon on a papa, vraiment. Maman Ruth, je vais associer pasteur Anissé, na mamanela, na quoi associer Bango, et couple pastoral Wana Baza, et Makasi na conflit familial, et puis donc cela papa, je crois la solution serait trouvée. D'accord, hein? C'est bon. Non, c'est rien. Maman pas zaté comme ça, on a mon équipe hôtel. Petit Keba, na yoki onengo ko bwakela ngeba mbwakela banda kuna ti oko yao. Ngoluka mbongo yo. Petit, na zembi aka epa yoyo. Oya bakake malamu. Keba. Oyoki, ko bende ngebe. Tolu wakapi. Yo kapi. Yebsana email show. Yebsana no kitoko. Mi songa na zanga je. Joga tsala mwema ko. Ngoma kuku to pesa rate. Tsaba intimidé fait. Kubulu sezani. Kanto bulu sezani. Buli ni ezani. Puso yo. Yo hotaki na puso na ndako na bili yenda ngo. To sala ndeni. Ngona beta premier tour. Deuxième tour. To futa na ni na so bela sorte. Méthode de santé. Soko yebite à partir de là. Yo ko mayo. Salut. Yo kana lo banayo. Lydia Kwam. Na Véronique Asani, ba continue la ba biloko. Et là que bon monde liboko makati lukengu ponani. To kumba biso toi yo on sera plan au même na suka. O limo aka bongo. O tinale mutu te lorote. Et puis à cause la makambo yo yebi ba mayo. Kanto. Ah, bongo membelanga ba jus comme ça la
poani. Yo na esa ko ya ka so bio na ngati. Maman bomi. Eh, quand tu peux ça na no 12. Maman pas de. Bon bon bouge. Na esa ko da ko so ka bio na ngati. Maman o ko mangana. Nalia kana moko. Shoga, ko na bengo te na benga kisho. Nalia kana moko. Shoga. Aya. Sika pe pusu, yo pe li susu. Aya ko bote la mimi mosala ako memi. Papa mino. Sala kama kana. Maman faut faire la rata. Dans les arbres là biso tout hein. La ko biso tout. Papa, bon sala ngati. OK, mère. OK, on mère la biso mettre là ma mère. Mais la biso là ma mère. Na bulu la biso. Zela na na ba na bo sa bodi. Ah mère. Donc ça ma bête mère. Ça c'est. Oh mère la biso mogo. Mère la biso Fatou. Pardon, on yeke boende. Ke banga na yo boni boy. Ke banga no na biso. Ça boulot na yo kuna boulot boulot na mulungu. Ka la biso tout mais on a chez soi les soins. Merci mère. Ke banga na yo na biso. Ke banga na yo. Na ba je penda yo ba ka en ko ki 12 ko ki déjà te. Eh, on a quoi itangai? E ko ki mère. Litabisi. OK. Na mo na o me o ti pale. Na me ti pale ma sa ko la me. Na me do buta simba ate na biso bino. Yeah. Na mo na. Ve. Kitsa sanga lo sona futa ka bien kitsa sanga lo sona. Bote ka ngaka mulungi boko vana na bambasu na bandaka. Bote olika ko lo ma. Mais attends ça là. Quand tu sors la ligne bosa la mère. Nous avons pas très ça le passé. Tata, nada kuyoka pasi. Bomo nyonso eza kokiotana se kokiotana. Eza gastrite descendo ventral. Yango eza kosuisa libomo boye. Ezalaki na bamiome. Aza koyoka libomo kozwa. Oko kozomba kisi na kwe. Kisi nini? Kisi ya libomo. Lomba batakaka ngu te. Baleki. Yango batia mona soso baloba lomba. Sikoyo nakokumela nini? Ndeko no ya mwacha za wapi? Ana sima kuna. Bila kuzana ndiko na putu kutaka yona papa ka bandiko ni balina bosala tata bandiko bandiko bomo butaba poto ba chela meza na champagne ba utaka poto ba yaka awa ba dolo swenga na mbane pepe so bafandika awa bote bote ayi ni tante kote papa bazali bana bandeko bazali na tozana moko na London Ani Matongo akipa kote kama chu Ani Matongo aza na London nani mama Mawete Pedro bakipa kokate aza nde na foni na bango te bo changer ba famille ba yepo possible ba famille me possible yola ani kawa parce que someleni ventral nini ventral bon fond ne va tinda yo ba ni ko de boy ki ba na so na na ko de yo ana ni te o so bi ba ko pesa mo na somba nano uzana safu wana kaza mbongo yo za mbongo naza mbongo te pardon na mwana ete bana baza barosombele kisi te yola yo za na courtoisie parentale te c'est les frères de notre parent donc ngaki muna belisaka bozwa maman belle c'est ça infiniment gentillesse yola 100 francs on naza yango yango wana qu'est-ce que ça va nous à 100 francs mayo Yolandi mama ono nini kokuzala maluba mabiboyi yoza kuzala kulanda bizalili ya mabe tata na yo sondiata tozali biso mibali kaka tubutami papa teka biso mibali tutikala na lupango oyo soki naza kubela nazali tata na yo okokusunga te mwana ndenge nabuti bakantu nabuti yo Dieu va faire grâce. Yo, tu n'as pas dit que tu un jour, on t'appelle mon bail. Ah, tu as osé. Ah, il y a plus maternité. On commence à faire. Bazar va concubine, va concubine. Ça va ça. Et ça lui faire qu'il n'y a pas de
aza kulanda tata na ye mabe ali tadi ni na yo ya sauna tadi ni mta boku yo mokolo o misali ni yo mabe ifuti yo bon siko yo kutia pombo na ngai bon na likambo nini ali vous allez trop malin un grand et bon makambo ngane tini yo pino mpepe ngai te azolanda tetini azolanda tatini bon tatini ye muto komisi bon ndatika mtama mabe asande mayo papa no mayo sundiata c'est Ali, ton frère na yibi saka yo tangu nyonso na bana na nga kutia kumekaka kulekisaka bango nisakute kumekaka ne yo te nini nalubi oya yo botanga shomone na matiri moko nga mutu na ti bana ne yo nga mutu na pekisha bango batanga aza kuyoka libomo kwiswa iba musiko yanga nini nalubi ngana koma microscope ne yo bona sele yo test ya globi hein Ali, yiba makambo kulibaka na bana ya yo mutu za kuyiba te na yo kipasi na byangi kaka mwana nalubi po soki bakokusunga nga na kisi babi nini nalubi wana olubi wakuba bibi sambongo yo pesa pesa mbongo bon sambala kisi ni wakusoma lumba basomba nini ozali motema mabi ozali motema makasi blandini moda autaki kuyibisa yo ni ntango bayaki zala motema ouvert Rachel Paula makambo nini baza kulubaka na yo na blandini moda eba blandini moda ngo bapesa kembo ata bapesi ye mbongo oyo semeki na ye akutaki kutikili yawo mamudita atikileki ye mbongo ntango aya yawo na mesi aki yawo batikili ye mbongo nani amoneki nani amoneki obanga mani omoni nga ndoki ngana ndoki vraiment papa zoka pasi bopesa ye 100 fois so makisi nazaki libanda na yoki mpo nini kosabote mokuboye mpo nazalaki nango te mpo naza nango te mabino kozala ngo bokosunga ete enga nalinga tata ati na yo nalingako te orapelaka makambo ebele akati umoni na kindoke luza nango na ndenge lusangani isika lokukenda kukufila tukuzale te lo ipalinye yanga ibana lo ipalinye yanga ibana lo zali ne lo te bapesi tate ne yo 100 francs ozoya pokufonga na mbanga nalingi kudu te nalingi na alobi eloko te tokei tozalaka to aya nango tosomba kisi ezalaka te moto azobelela nde mwana mopana nde mwana moto azala eloko aza te osimaka mpe te keba na keba na yo munene ko munene eboni kolingana yo alingana olinosalini kasi yenga ndoki na bino wana moni Je suis ta sœur. Je n'en disconviens pas. Ok, jamais rien avant de toi deux. Ça peut jamais se faire. Tu te mets, je dois te parler. Tu me prends pour qui? Il y a un problème. Pourquoi tu ne peux pas refuser l'offre au papa monsieur? Je vais d'abord t'expliquer ce qui passe. Ce que tu dis là, c'est une responsabilité. Et les a offrantés. Si tu ne refuses pas l'offre au papa monsieur, tu ne verras pas ton chemin. D'abord, c'est, comme papa dit, c'est une décision divine. Et tout dans la vie s'apprend. Je m'en fous de ça. kilele makili la mungu mbango ezali na ngai kutu nabenga bino natia bainite kokoma te kaka na mbongo wana nzoka telefone eza ya kotoboka bainite nyonso na kote ekosoba yango bota te namviaka kobota te naye na bana kasi na ngai babota balidia ntina ma te nalukeli eloko mwa somo obika efe akoko na eta bima mbango tala bino bomonaka ngai bonegizaka ngai emisana mbango ngai soki ezalaka soki ndenge nini te mwana aleki na ngai poto kaka lelo na ntongo avanga ya oyebi makambo esala akamni apite crise ndenge nakoloba boye mama ye mo nyonso esili na nzoto bakende na makila
Petit, nazi moto ko le mais là la fatigue. Donc à bon intérêt à beaucoup. Ils ont mon adhésion à C'est la maladie. C'est la petit. Tika na problème. Soga boyo kata la. on est Yoga. Non bien, viens. Yo tika na limbo. Yoga bino aboko bana ngete. Hey! Fais ça. Tika. Tika. Yo tika. Non mais kata la. Tika. Aussi ma souce. Il y a toi 4 personnes hein. Tiens, vous savez pas. 3 4. Ça coup hein. Quand tu vois ouais. Vous devez faire un bon document. Maxa 2000. 2000. Quelque part, Grand frère. Mais Nico. Quand on va dans le ménage, on va biloko ezoleka na palais wana. Eza biloko ezolelisa, eza la passe na motema. Imagine toi papa na passe na fièvre makasi. Mais on appelle ça papa 100 fois pour asomba kisi 100 francs congolais. Na tombo ki wana na bi papa kozwa 100 francs te. Nde moninga na bimi na oya na meki ko benga Alpha Mbui na Londres. Appareil na eleka te na bengi diesola na Paris. Appareil na eleka te nde moninga na eti aw. Papa na fièvre na pasi na libumu kuna bengi jeli maestro te. Na bengi maestro te yo na cerne ne ko yana. Asunga kabiso peti. Yo ndo bagi opesa mani na ba opesa na peta. Eka papa pela na pasi kuna. Anzambe na ngabi obi donc sudia tazam tema mabe. Ela ne mayonnaise bazami tema mabe libota wana. Ngai moma ngweleka na famille. Atala rave ngati na ndimana ya na memasaki. Ngala mta pembe. Ade mobali ya fier. Moi l'autre c'est si la valeur. L'autre c'est la valeur. Tala ka ndo mo masa tala ka ba to comme on lié da mu kongo poso longanga. Bona sala ke fit que moi 10 francs to lia kana. Moi mu aussi longtemps na lupango to na ba porte. Lupango za biso nyo. Papa mta tike la biso. Papa kulutu a komisa oneti yem na propre mona na ye. Mais likambo. Isa la raté. 1000 francs pour yo. Kapila mo ko bo mo wana. 5000 francs. Bakisa. Après c'est un mi-fois au Qatar. Mais pas tout le monde va appeler ça un respect. Non, voilà. Mère Azolo va pour la Nina. Ah, mais. Ok, il y a un rambo ici. Ah, ok, maman, on est moi. Tout ok, la terrain. En tout cas, dans ce qu'il y a, il est ici pour. Parce que nous sommes ici à 1000 fois. Nous avons mon énabo, on peut nous aller à l'eau. Nous allons nous garder nini tenga. Et puis on y a trop. Et puis ça va. Ça va bien. Tu as pris du poids là. Tout le monde dit ça. C'est vrai. En fait, comment va ta mère? Ma mère, elle va bien. Je lui avais dit je venais chez toi. Et elle m'a dit de te saluer de sa part. Ok, d'accord. Mais... Et puis non, tu sais que tu es jolie, hein? Merci, tante. Là, il a confié au monsieur Moko. J'espère que vous avez une femme forte pour dans sa langue. Je suis sûre et certaine. En fait, n'habitez ce que vous avez dit, mais je suis obligée de parler. Tu connais mon Ndioba, non? Oui, je connais. C'est lui qui va succéder votre papa. Deviendra pasteur. Ah bon? Et puis non. Oui, tante. C'est Dieu mon Ndioba. C'est payé, le moins le pied, mais oh non, mais maman. Bah, et bien, pourquoi? La monsieur est celle-ci. Au téléphone. Ok? À un numéro, non, j'espère. Tante, de quoi est-ce que tu me parles? Écoute-moi. Au téléphone. Tu fais juste, tu envoies du message qui est à son draguer. C'est simple, c'est simple. Et puis, tu sais conduire. Et puis, non, tu sais conduire. Je vais t'appeler.
t'achètes une voiture. Bon, fais tout. Tu n'essaies plus. Tu es une fille, non? Tu veux m'acheter une voiture? Bien sûr que oui. Et qu'est-ce que je dirais à mes parents? Et qu'est-ce que je dirais à mes parents? Où est-ce que je vis? Bah, c'est entre nous. Oui, c'est encore ok. Non, frère, c'est tout. Trouve pas que ces missions n'est pas de mon âge. D'accord, j'enlève la voiture. Je te fais des nouvelles garderies. Ça te va, non? Tu prends juste les téléphones de mon dirba ou combien le message y a pour lui. Ma mère comprend tout. Je vais t'acheter un nouveau téléphone et puis au Tchébakot. On s'en veut pourquoi? C'est une simple mission de moi, mais maman de nous les pourquoi? Et puis non, je suis ta soeur, hein? Considère-moi comme ta soeur. Ok? Ça va rien faire. Hein? Et puis non, c'est quoi? Hein? Tu veux pleurer à cause de ça? S'il te plaît. Hein? Tu sais que je t'aime beaucoup, non? Et puis non, Oui, bébé, nous a trop bien. Trop bien. Eh, oui, bébé, ça. En tout cas, je vais le bail. Il va là, pour là, on peut dire comment ça non, pas avec toi. Mais pour ça, c'est quoi? Il a son soin bébé. Tu commences déjà à t'ennuyer. Mais tu sais, le mariage engendre des responsabilités. Oui, bébé, nous sommes en demande déjà, c'est facile. Non, mon parce que je t'ai pas encore dit que j'étais avec papa. Et il m'a dit que à Lembi déjà. Quoi? À Lembi? En fait, maladie a fait rien. Ah, d'accord. Donc, il va maintenant léguer la responsabilité de l'église à une autre personne. Et devine quoi? Quoi, bébé? C'est à moi qui vais léguer la responsabilité. Pardon? Oui, je serai bientôt pasteur. Non, ne dis pas ça. Yo, comme un pasteur. Mais déjà, je passe tout mon temps à l'église. Pardon. La différence, c'est là que parce que je serai le pasteur titulaire, c'est ça. Mais à part ça, il n'y a rien. Mais c'est quoi? Non, on a beau été, non, t'as ce qu'on gravité, on a même un pasteur. Je suis la femme de la zone, je n'ai franc. C'est quoi ça? Na peta masasi karandeng na za. Ba il y a pas de avant le bama kolaka. Bonjour. Zila. Asal. Ah monina, si yo depuis Faut na sur la night, na faut sur la night. Au soigner. Le centre médical. OK. Hein? Vous avez un problème déjà. Vous avez donc en français de na za wana. Et là on a tout mis à jouer ba des années. Donc ça veut dire que ma fréquentation il faut que piercing tatouage il faut tout le monde. Bébé, des problèmes là. Bah, yo moye ba tatouage na ngona maboko na ngona kingo. Si quoi vous andé il y a toujours une solution à chaque problème. Dans une solution bon le monde. Pourquoi? Parce que c'est ça pour la tatouage, on a des rues là on s'est posé. Mais c'est quoi Ritz Zela non? Ritz y a l'ingénieur. Allez-vous comment tu à l'église? Quoi? Il va tirer là? Non bébé, c'est pas dans le tatouage, na kolongo la tatouage pour yoza pasteur. Atika biloko wana, atika biloko wana. Bonjour tante Yassine. Bonjour. Je vous présente mon amie Épinoche. Bonjour. Épinoche. Salut Épinoche. Salut. Ça va? Ça va bien. Bah, j'étais juste venue pour montrer mon amie. Je pars d'abord l'accompagner juste au point. Ah, apparemment, elle n'a pas l'uniforme. Non, elle aujourd'hui, elle n'est pas venue. Elle aime beaucoup fuir. Montrer ma famille est folle. Prochainement, vraiment, si tu viens ici, il faut que tu t'habilles très bien, décemment. Merci. Je vais faire l'effort, tantine. Mais je suis habituée. Ok, au revoir, on part. Hein? Bah, au revoir.
Yo mtoyebaka sikoyo kopema ta kopema te. Mais attends, sois moins dur avec les enfants. Non, on ne fait pas de remarques directes comme ça. Ok, bébé, suis désolé. Excuse-moi. Mais il fallait même pas que je sois là. C'est bon, c'est pas grave. Bon, ce n'est pas du tout grave. J'allais dire que ton tonton là et ta tante, ils sont jeunes, hein? Ils s'est marié trop jeune. Mais c'est comme si c'est ta tante plus âgée que son mari. T'es va coca. Mais si ton tonton là était le mien, ça allait être du boum. Et c'est quoi? Comment il faut autant de gens qui n'ont pas de gens qui ou quand tu vois pas papa, vous finissez vous y a aller à foutre. Si on va dire camarade il y a tant de gens qui ne pas passer le docteur. Moi aussi. Donc ils ont compris les idées. Non mais la vérité. Dis-lui chez nous. Bon, dis-lui moi tu l'as dit hein. Vous pas de tout ça. Donc on fait. Est-ce que moi tu demandes à cocher? Qui quand on va le sur la télé, on va pas qu'il veut le mettre qui veut le mettre. Il faut fermer vos champs. Dis-lui, je suis là. Maman, il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas d'eau, ceux qui vous disent. Maman Janji là, maman Tania Love. Babiloko moko boy to sala ki comment dirais-je to tinda ki ya ki on olinga na koma kuna na zubiloko wana na ye na tiki yango awa na maison aprende na sali ba course mususu na Moi je reste ici. Ya on me la libérer token. Pour na tiki yo ana de pota na biloko tu me demandes moi je reste ici. Qu'est-ce que je vais faire alors? On se promène d'habitude avec toi? C'est quoi ça? T'as envie de dormir? Je viens de l'école, non? Ah, bana. La faut bani. Ce bossé qui portait ma casse n'est pas comme mafia. Ma femme. Non, bana na mibali ba sombeli ngai. Bolia ka mbongo na ngasi ngala le ya bino mabeza wa. Bonjour. Pardon, qui est bon telema? Non, mato. Tie. Bino boyanga na mbude ya mama kani. Ah, Angela meza ba bengani biso. Na ye kutu la champagne akamusa ngani atika me ofandela kena boza magasin. Mais on s'en a quoi wana? Atombo fort. Waka kasa so meline comme ça ko bilo balo. Mais quand on néglige biso boy, mo ba selo poso so ba bisi me ate ba be ba jo sa ngona ndako yo. Balula. Ba so te ba ni na bokende siko ponga na ngina. Na bibo kende na ninga tika mwana ngatika la koteka ngana zo déplacer bokende bo vanda. Bokende ko mwana tika la koteka ngana okende na tika bino ati. Bana na yo. Contrôle ba rota tu va contrôler ya mwana mke. Coquette, tu restes ici. Il va prier. T'as pas mangé, t'as pas mangé. Toi, tu es là seulement pour manger. Papa, bonne question pour toi, quoi? Moi, tu fais pas bien. Moi, je vais de l'école, je n'ai pas encore mangé. Je voulais manger à la maison. Quelle est notre amie? Foun. Nabi est bon. Foun. Mais bon, on est bien tout ça, la black power. Mais c'est dedans que ça prend, t'achètes le pain de 3 ans. Mère. Mais regarde, bébé, je me bouge à tout le monde à casse. Moi, Belgique. Papa, vous qui m'écoutez, pourquoi il va me briller à boyer? Oh! Ça va me brosser le dolinga, baba. Ah, mon linga, c'est ça fait ça combien? Combien va te faire? Non, maman. Aux amers, là. Maman, bébé, je me bouge. Maman, bébé, je me bouge. Yo, tala baninga onga na yeba otongo zokola ba succès ka songa bakena poto yo tsela kina ya bongo tina kanga so biso so de poto biso so de poto bale motina na tenyo c'est comme kubuka na monde ah j'ai mon père mais pas la mettre chinois quand tu m'arraches l'argent moi je fais mon éducation OK je vais ta copine ou ton ami
n'importe quoi. Et puis je ne vais plus te donner. Comme ça, tu as au sombi pas. Na bi au sombi pas. Soko remets la coca. Soko remets la nini. Soko remets la nini. Lokola yo ndingara okwe isangai. Polo kwanga na koma na mandeta ko senga mukemke na bengi pape o mukendi. Mutana nga propre. Songa na ebi ve wana pape o mukendi la patoche. Yo yeba mokili mobile mi balende ba. Na tala kale biso mo ala talinga pa makambo la matro. Sona revara na ko maneti pape o mukendi la patoche. So to demikili. Ola be pape. Te o mukendi. Bolobi de gana so ba ki connaît tout. Oyo otunga bokende pona linga kotika ye na batule tibino te ba déranger boya okota ba manga awa problème te mettre bika kata mwana na bien mère yo fona yo akanto pona mère yo mona kaki no biso to to yaka to na roto poni to evitera pa nani Nathalie Bouenso ke nani Bouenso nani yana bango Toussaint Bouenso Osoko poto evita bango ke ko fana pa Karine Bouenso ba Nathalie Bouenso mama nani ya petit tu connais c'est comme moi là petit fabricant Fabro et toi là il faut être vigilant on dit ba telemiawa muta mbriye yo te soki na compter basanga nyonso ba junior so les amours soki na yo kuta kata manka ya de na yo na bango boebinga malamu les écouteurs oh merde black power Gaga Moussaki toi, tonton, quand tu parles, je ne vais pas moi. Tonton, quand tu aimes. Toi, quoi? Toi, tu es vierge. Quoi? Non, Marie-Madeleine. Marie-Vierge, Marie. Non, moi, j'ai plus Pas là-bas. On va t'inviter, hein? Où? Pour pornographie. Quoi? Pour photographie. D'accord. Moi, j'ai mon téléphone, je pense chez maman. Toi, tu es toi. Tu pars en piscine? Oui. Tu sais nager? Et Toto, quand tu montres les nages? Oui, tu connais? Les petits poussins qui nageaient, nageaient dans l'eau. C'est pour ça, c'était quoi la poussière? C'est lui qui faut montrer. Allez, petit toi. Donne-nous ça. Donne Tata 4 bisous. Quoi? Quoi? Tu es jolie, hein? J'ai mis les bouquins. Non, c'est maman. C'est maman? Mais tout quand tu regardes, il est là. Chez sa copine qui a un salon de salon. Et puis on m'a mis ici. Il s'est fait mal. Dernièrement, il y a Kiao. Vous manquez soda. Elle est là, le sous Yao. Mes sincères excuses, ce sont les dans ma vie, la pharmacie. Mais si je suis ici, on a des pièces. Ça va. Nazana Priscilla et pas les puces. Tout ça, les TP nous, oui. Ils ont mieux à la Yo, oui, t'es con. Bon, mon nom est Sarmaseki. Mon nom est Sarah Patrouille Boy. Nabutu na Zuyo, la Sekar. Petite na carte exate. Nakusa Sayo, Oya Misko tout ça son dernier. Aran, Oya Leki à Zuyo, Oya Leki à Zuyo, Oya Leki à Zuyo. Almalmo, moi, mon pendara. Papa, na lobité qui na outil classe. Oui. Sobi no finga biso bobo na potambo bolo da. Na lui hein. Siko ndengo zaboy. Oya bi onyo sanga. Non ça oui. Tebilo bobo na soda soka violent ndolo. Petit comment nga pona yo na ko boma pe mutu ba ndolo ango na ndimi ango me tata so de viol. Yoka oza musana na ku yo bebse na musana to ko kamata kan kula punda. Yo ko dawa te. J'ai tout la pété. Dans un apprécie dans ça la TP. T'as mis gâté. N'a bien mal. La copine d'ap n'a s'est changé dans un apprécie pas biso. Au quoi t'es? T'es au quoi t'es? Moni ezala mbala ya suka pe ya liboso ya. To yokani?
Oh, petit yo naza soda. Yo so soda soda lukula kabara yo zana numéro ngate. Non, son numéro non. Mais ne soit pas TPT na bimatuka. Te pose soda. Te pose soda. Adre, faut nous dire ya kota kana yo. Kota. Merci. Yo naza soda. Nzambe na Isalaela toye lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto mpe na lipata na nkembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka